Salut, Shuker Miosta Volcanic TV et c'est Abino Nanango. Mais moi, mon équateur m'a bien na yeli sous avec force. Donc, tant ma cambozo qui est bien, donc il faut tout sépiler. Tant ma cambozo qui est bien, il faut tout la monnaie en Zambé. Pourquoi? Parce que, et ça, na Shuker n'a pas sous oh, bazo luka kobota, bazuina lukobota te. Et ça, na Shuker mokwa lela qui est pas nanga, azana mwana nena Kishasa, mwana nazana 21 ans. Maintenant, il y a banda ya poto, ça fait 12 ans, bayaya. 12 ans. Akendara ne pas bandele, mais la rane bakise bandele. Azwa solution te. Alobi nasisi ata 150 plaquettes ya bakisi oyo ba docteur ba pesa kanga. Mais nazwa solution te mama. Amo bande komela kisi na nga liboma. Ya liboma bo pesa nga confiance na yebisa bino bo pesa mo temps. Liboma yaka ko sukola matrice sukoli ba trompe sukoli so salite zale bimisi oko sala toilette oko soubebele donc ko bimiso ba tete to ko dégager oko mona même makila pe bimi yo na liboma na bato nyonso to ba me liboma Boza na encore qui m'a posé. Pourquoi? Parce qu'il y a moi souko la matrice. Et souko les matrice ya Shuker na nga moko bi maman na bande komela ngona mona ki makile bando manga salité. Ngabi voilà. Abi bimé après 4 na moi ici. 6 mois après. Bayaya, 6 mois après ma Shuker. 6 mois après. Bon audio. Mwana ba mingi zate. Boze ala tela bino audio. Oyo, ba tu ko déclarer ba lobi ke non ne azabomaza azemi à 45 jours. 1 mois et demi. Amela liboma. Ça fait 6 mois à moi amela liboma. Et ça bato ba pesa nga ba confiance lokola Shuker na nga. Non. Esa mama kana ba kisi na yo. Na ozwa mwana kaka ndenga bande koloba bayaya bozela na okisabino audio. Bonjour maman volcanique, en tout cas nayebi même pas comment qu'on explique joie au nazalango esengo nazalango nayebi mais chez obima parce que mais chez obima ya esengo nayeba même pas comment qu'on exprimer joie nanga. Vraiment après 12 ans à humiliation, après 12 ans ya kolela, après 12 ans ya koseka, après 12 ans ya kozanga mabota. Hôpital nini on a kota kité. Kisi nini on a mélité na ba traitement lolenge nyonso tout. Mais epesa ngaka mabota te. Mais ko kutana na yo koyeba no à travers ba kisi oyo salela kinga. Na ka traitement pa na yo ya 6 mois ya pamba oyo. Mais nde toloba boyo moye nde tosola kino lobby na ke hôpital résultat na ba confirmer nga que na semi ya 45 jours. Donc nayebi même pas comment ko nayebi même pas comment nakoki ko remercier yo. Donc nzamba pambola o mama, nzamba pambola yo na musala ozo sala o sunga ba mama ebele. Lelonga yoyo bientôt après 9 mois na benga ma maman en tout cas isa grâce na ya bakisi na yo et puis grâce ya nzambe oyo apesa o mayele wana ya kosala bakisi oyo en tout cas na robaka nzambe apambola yo et puis na osenga vraiment merci beaucoup maman kolemba te continuer na musala na yo pour ozosunga mabote ebele vraiment naza tellement émotionné non sengaka nzamba pambola continue kobaka na musala wana. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup Shuker boyoki audio na solo na Shuker lobby abi mama naomona boye na o sentir nesi moi ba malaise na nzoto moi noko bien te zei pour ça ko sanza pour gwa ko liza te mais na évité maintenant qui na hôpital comme on a médecin comme na na rendez-vous na docteur faut na kende donc il y a tongo pour na ke komona
après nsima so nazongi na mpesa oswiti so ndenge nini ezala ata yango yaya bokaka bamiracle na basango nayebisa bino oyo eza matiti eza misisa eza banzete oyo naosala me natiaka nzambe liboso natiaka nzambe na nga liboso bao balukaka bakombatre mosala na nga aoluka akota gauche akende droite abima bo asala boye po abebisa réputation ya mwana mwasi moko boye oyo aosala mosala na ye bokutana bozoka batémoignage nalobaki ane oyo ti esila ba oyo nyonso tu bazoka traiteme mpa na nga mpona obota baomema bana naloba yango loba naza mwana ya l'homme à la taille de Dieu te so naza mwana l'homme à la taille de Dieu héritier du trône le président de présidium le révérend nemsi bino tu bozo bakisi po boluka kobota bokozwa bana boyoki audio bino moko ndenge Shuker alobi asali 12 ans na poto 12 ans na poto ameli bakisi na nga liboma asisi komela yango azokontinue pendant 6 mois moto apesanga confiance okwa Shuker nango nayebi te apesanga confiance nanze zwa oyo eza mpona osuka matrice azwi zwa oyo eza mpona ochauffe matrice azwi zwa oyo eza mpo ebomo bainfection azwi tout lelo oyo azwi résultat na ye après 9 mois bomona ape na bébé inge naosenga ata pesanga ata ndoi inge nakozane awa na kati ya ndako na ngao bomona bokomona nefsa bino ngai atati na komi na 60 ans so na bina bota na obota po naza na confiance biloko oyo na confiance na nefsa bino koko na kende hôpital te to bina mwa muke na joie oyo Shuker lelo oyo Shuker après 9 mois akomema mwana na ye to bina mwa nzembo na ngombe muke po soki nzembo wana ezobeta esalaka mpenza bien esalaka nga mpenza bien Shuker nanga wana ataka mwa gumoko bola kati ya émission na biso po kende bien bozana kusebino mama moko papa mobali na souffrir boné moko de tikalaki boy po ba opérer mobali na ye muchopo libande zo jembela roki kuna pa OK lala yaya lelo o azobenga ngaso bisanga mama na bina oloba te yo mosala audio natinda on volcanique TV abi mama na roki ezo fonctionner 100%. Mama muchopo ezonga lokole lokape mesape habitant na otia papa kisiana muchopo pe ezonga mama c'est comme si kisiana ezo benda muchopo abi moni mbembe so simbi mbembe ti mbembe boy ndenge benda na kabotie koti na kati nzoto na abi ndenge kisino mbesali na muchopo papa alobi to na koti so kabo e bende muchopo ngala zotala bi ya zotala na sima mobali na ye mtabaka mobali baya bozana kusebino audio musika te na sabino nga na ubaoke na bino kaboy na ba audio kaka boy tina suka vraiment Nzambe ya l'homme à la taille de Dieu merci héritier du trône président de présidium zala kaka posanga toujours maboko zoko poser maboko par-ci par-là naye manana Volcanique TV naye kotatola oyo esalami mpona kisi ya manana atukanga mpe mobali na azalaki na probleme ya hémoroïde na probleme ya système mais
tosombaki kisi pa manana mobali asalaki traitement en tout cas nzambe atiaki mpe loboko esimbi oyo naoloba na bino ke esimbi bomeka bino moko bomona potamsu na maloba boloba ya lobi kaka me yo moko meka omona popa na biso esimbi ta na système ça va hémorroïde mpe ça va. Voilà! Ayusi le système. Pour aza maman mukolo bon nasolola na ba mama bongo tellement za choquer na maza mukolo parce que nasolola na ba mikolo na ki pas agité. Quel que soit âge non na traité ba papa ba 80 ans ba 70 ans 75 ans 80 ans 60 ans 50 ans tout même ça bino boza ngai na mima bino boza ngai boza ngai na bana bino bopanza video oyo bopanza mosu moni video ya mama Nana Ngombe panzango parce que eza na mutu moko ta mosu mobali na souffrir na hémorroïde a souffrir na impuissance sexuelle a souffrir na éjaculation précoce a souffrir na 2 minutes tant à gâter terre non c'est pas normal et bon attends bala bête lili o tu peux papa est-ce que vous allez ande boye c'est na bongo c'est na te que non papa si bini te za bongo te ba maman pa yebi mobali na azo fonctionner bien te zwa contact maman volcanique TV benga na minute na seconde na za na servir ba choqueur nyonso tout on atinde la bomba kisi sono abina otinde lo kisi ya poussière omoni ya pâte ya ezaka même kisi sono abina otinde lo kisi ya misisa omoni yango eza ya nini eza ya misisa teta mususu na niki yango eza ya mai ya ezaka yango tolandela selon ndenge poste okoki na poste boy na kisi baboyi babike no te onino ekoleka te ozo bijo sala mo système ta musu ya poussière ou bien ya pâte ou bien okangisa ngo ekoma ya kokaruka makasi apotinda ngo parce que boyebi toza na poto bo se dérange kate ezo ko paracétamol ya sirop ezali ya sipo ezali ya comprimé ezali bo se dérange kate kisi nanga ata na pesio yango goutte lokola mlinzaka langa boye ya sono abi avosalela ngo kata muketi lia soko lebele yo moko mona sort na pekisa ki ba papa mususu na suki sa awana sauvage na bi papa soko lia sauvage omoni chasser ana fongola sauvage osopi muke na kata te obalusi omeli otiki ndambo sauvage nini moko tijana moko salela ngo 2 fois ko sala mamote auzwa mo nyoso ta sopi mena lala kite mama nabinga ka ba pompier baya mama nakomi lokola cimenterie toboki mama nakomi lokola nazo mai ezo sila ngala nzoto mama boyoka kanga ba choquer na ngai boyoka kanga ngande mutu na zoko dirige bino na bakisi na okopesa bino biloko moko oyo eza na overdose te na pesa biloko yango eza na dose unique atala tindeli yango ya mukie boye na ebisio zwa ngo chango na mai ningisa mela ya sala nde na ebiso na souffra ba rein boye bapesanga misisa na nika yango na niki komi poussière na toka muke na te na kata bidon ya mai na ningisi na omela nazomela na biso no tili lo ba rein sala ngapa ok ningaki na ke na hôpital po bachanga ba biloko na sima awa e banda ko chauffer nga mukongo boiti po ba calcaire ebimanga na banda suba ba calcaire po na zaina ba calcaire ebele na libumo banda sanga passe mais lelo na suite ya ba kisi na nga moko na pika. Merci beaucoup ba choquer na nga nyoso tu na lingi bino mingi l'homme à la taille de Dieu papa héritier du trône kamata yo bisous Papa Biscuit, Kamata yo bisous, l'héritier du trône. Merci beaucoup, l'homme à la taille de Dieu. Merci beaucoup, les Fléviens, Tekafa France, merci beaucoup, c'est Seko. Merci, Nabino Nyos, au revoir.